mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokuta na biso na bino makambo ya mboka Congo tolakaki bino moi mbula butu tokoservi toujours la République démocratique du Congo oyo eza bongo mboka bakongolais mboka na biso nyonso mboka bakoko mokolo ya lobi tolandaki tata mokonzi wa ekolo Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekaki kosolola na bapandisango mosusu apesa moi quelques informations moi quelques études aux équipes à bana mboka bana somi ekolo Congo makambo itali justice itali assemblée nationale itali sénat makambo belé le bama kuna discours ya mokonzi mboka après lelo oyo tozola mbela bino moto moko asabu président parti politique avocat muni na mboka na biso Congo to meka kosola na to atali s'appelle biso elongo na mizile émission na biso discours ya mokonzi mboka ya lobby le kati ndenge nini ye attaque politicien ya mboka Congo ayambaki yango pe ndenge nini konta to non konta nazanga moko te lekola mo mesando ndenge to bandi dossier mikolo na bitu kotambola elongo na ndeko nanga epenge Fofana ndeko epenge mbote. Merci mon mboka Didier Kikou bato ba mesana mikolo ya wana lobi keno place mon mboka Eliezer Azali andi makofinga ma andi ma critique mais ça important comme on a keno na nyoso tout ça ka mokili mentor na yo Thomas Soua na yo nani na yebi keno bato ozane sengo na poko ya lelo rendez-vous na 21h chaîne tokomi wapi autour mais ça va toujours ba congolais parce que mon mboka Eliezer atambola sali magazine de l'autre dans la chaîne de télévision lelo toza devant invité moko ya munene pour le ba congolais ba demi Dakar to ba congolais pemna baza mobile yende akoyoka biso pe population ba ko juger ni de kotuna donc ni tout n'est pas na biso mais il y a pas invité na biso les autres ça même invité à ça surprise té aller kaka on aura ba yambaka ye penge Fofana le kola mo maison ça pena invité maison ya to Congo télévision na elongo ngana bino bezo présenter bino invité na biso ya mokolo malelo mwana mboka mbote ndeko boni santé kimi ezali kolo asala biso ngolo. Ok, wana asi bomoni bongo ezali bongo invité na biso président ya parti politique mais na mboka Congo avocat ya mboka na biso Congo maître Toussaint Alonga maître omi ko sola ba congolais musu ba kolanda biso ta musu na meko massacre ko mona moke te na présenter malamu te non bongo to kende l'essentiel ya ngwana tokomi wa pesa chaîne na biso ya chaîne na biso. Et je crois que chaque fois que nous avons un privilège à la chaîne, nous faisons le meilleur de nous-mêmes pour que les nombreux téléspectateurs de la chaîne soient édifiés. Et les autres aussi l'effort et l'on a édifié autour de l'émission. Ok, merci monsieur le président. On a besoin de président parce que c'est un jour. To koti na masolo na biso alelo. Mokolo ya lobby to fande biso nyonso. Na RTNC en direct de Goma. Flash. Discours ya makonzi ya mboka. Ambi ko plesa ko éclaircir bana mboka bana Congo. Makambo muke ko kota na biso na biso malamu te yemoko ambi ko sosola yango elongo na ba congolais na nzela ba ya singa ba pandisa ngo mosusu. Yo attaque président parti politique oyambaki discours ya makonzi ya mboka nengene. Merci na motuna oyo opesinga occasion na meka ko manyola na bandeko ba Holanda biso makanisi ya président ya république surtout na ba critique oyo apporté yango et publiquement vis-à-vis na ba institution ya mboka na ba animateur nango avant na lingina na replacer discours na contexte ya combat ya Etienne Tshisekedi. Tango ça fait plus de 15 ans depuis tozana na université tondima ko soutenir combat ya Etienne Tshisekedi. Et l'autre est captiva kangai, je vais dire depuis 1990. Quand Tozana nona kobandela na classe, Tshisekedi parlait de l'état de droit.
tobanda ko comprendre na malamu te tomonaka ngo na ntango wana lokwa concept moko ya sika. Alors mo wana ekaptivaka biso tokomi kolanda yango, et c'était sous la dictature ya Mobutu. État de droit, état de droit, état de droit. Combat ya opposition na bao nyonso bazali pembe na Tshisekedi. Lelo tokabwana ndambo ba mosusu bana Lamuka, ba mosusu bazana Félix Tshisekedi, mais biso nyonso wana to former bana ya Etienne Tshisekedi. Et loko captivaka biso pembe na ye ezaki discours ya état de droit. Combat ya opposition ya Tshisekedi na tango wana po biso to tikala nango ezalaki autour ya ba idéaux, les idéaux politiques. Na lingi lelo ba congolais na ceux qui prétendent que baza batu ya Tshisekedi wa mulumba batikala na idéologie ne baeba. Maintenant que l'IDPS est au pouvoir, tomeka ko réfléchir, est-ce que marche na biso lelo eza autour ya ba idéaux auto sailaki yango combat ou bien autour d'autres choses? Ngana comprendre malamu président na biso parce que eza makambo edenajaka motema nanga. Si vous êtes réellement un combattant et qu'on a passé na combat politique, au côté la jamais qu'on allait indifférent na makambo mosusu ya mabe ezoleka. Même à tozoli à libumone tondi. Mais puisque les convictions ya combat, la foi au combat, ya Etienne Tshisekedi, et ça pour les combattants comme évangile, ya Yesu Masia, ndenge enflammaka mitema na ba disciples. Bazalaki 12, mais ils ont répandu l'évangile à travers le monde. Le monde entier ba olobela Yesu Masia. Ndenge moko biso to kruaki na combat ya Tshisekedi. Nous avons été enflammés to kota na kati ya opposition pour que to soutenir ba idéaux. Ces idéaux se résument essentiellement na biloko mibale. Et loko ya liboso, c'était l'état de droit. Et loko ya mibale, la transparence dans la gestion. Moto nyonso a commis le ministre pour le compte de l'IDPS. Soko azana biloko wana te, azana e à côté. Kobana na cabinet ya président ya république, kozonga na gouvernement, na bo bazana parlement, dans leur manière de travailler, soki bazana kati ya idéaux, les idéaux ya combat auto salaka pembeni na maître na biso Etienne Tshisekedi te, ils sont à côté. Ils peuvent tout dire du matin au soir, mais baza à côté. Va comprendre que les Congolais ne sont plus bêtes. Les Congolais ba zobate. Nazo yebisayo à force ya koloba ko kanisate ke makambozo sala eza admiré na ba Congolais. L'état de droit yangonde eza la clé de voûte ya ba idéaux ya combat ya Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que sous Mobutu, état de droit ezala quitté. C'était le clientélisme, le népotisme, la parentalisation. Là, je me rappelle à mon très distingué professeur Kaimba Tamba, lorsqu'il nous parlait la parentalisation, il y a pouvoir. Que le pouvoir est en maboko ebele, telle province, le pouvoir ne répond que ce qui province et bendi makasi pour répondre, ce qui muta bendi makasi pour répondre. Les idéaux ya combat au bisoto menaki. Ce qui doit atteindre en côté na règne ya président Félix Tshisekedi et la gisi que tout échoué. C'est pourquoi un véritable combattant doit être d'accord avec le président et multiplier les efforts pour que bao nyoso bazo bénéficier on va bengango les oripodes du pouvoir bazo bénéficier na bavatage ya pouvoir sans que na bongo na bango les idéaux ya combat ezala pour guider bango bao sa eloko pamba ça eloko pamba mettre tout ça longa mettamo kuluba oko pesa pena d'explication tango bande ko tanga bobunde ko état de moko kamusanga oko c'est ba konoso ba na biso discours oyo mwana somi ekolo konga saki mokolo ya lobi
Vous se rappelez le discours ex-président honoraire à Salaka qui a 15 personnes. Na simanangati o ba ko sungangai pour la diriger mboka o elongo. Yé pas ko ba yé moko za commandant suprême. Boni a comme ça discours ya que je sais autant na balamu te, na so na basena te. Or que yé azana marteau. O ko beta mai kata. Mais merci na motuna na yo. Na lingio ye baboye. Na ebisio ke combat na biso zaki ba autour ya ba ideo. État de droit na transparence et la gestion. Biloko wana mibale soki IDPS atikali nango te a échoué awa na ye ko flatter bango te na pe na tina no flatter bango te parce que baza bato lokwa ngai si Mobutu a échoué si Kabila a échoué il est possible soki bino bokoti na folie à pouvoir bo échoué pe et si vous échouez vous ne serez pas avec nous. Est-ce que yo oza landangai soki bako respecter ba idéo yote ils ne seront pas avec nous. Nous sommes pas là pour flatter les gens. D'ailleurs moi bato bazo bénéficier na ba avantage ya pouvoir maza rotanga majorité ya ba congolais ba ozela biso tout ya ba idéo ya combat ya Tshisekedi. Véritable état de droit, la transparence dans la gestion. Mobutu a échoué, Kabila a échoué. Tshisekedi n'a mis parcours ya mandat nae à comprendre que ba idéo ya combat nae et là discours nae na moni est véritablement un combattant nenga zalaka. Je vous dis c'est ça le réflexe d'un combattant. Même si on a moni likambo, c'est normal te pembe nae, il est dit. C'est ça le réflexe d'un combattant. Le loyo, président Sali, ba autorité judiciaire ba nommé bango. Ko bandana président ya cour constitutionnelle, président ya conseil supérieur de la magistrature. Ko banda na premier président la cour de cassation. Ko bandana procureur général près la cour de cassation. Ko bandana ba premier président ya conseil d'état. Ko bandana ba premier président ba cour d'appel nyonso. Ba président ya ba cour cours de tribunaux, tribunal ba tribunaux de grande instance, ba tribunaux de paix. Ba to wana nyonso président sali bango confiance. O via ba information ba pesaka e sur bato wana. Soki ezali ba formation le kuta to ya mabe, to ya malamu, lelo yo pendant 2 ans to komi ko comprendre que combat ya état de droit bato ebele eza ba président tangi même alobi même que ba collaborateur na e elingi koloba ke za na ba conseiller mosusu baza na présidence ba comme si justice lokwa bilanga na bango po bango ba tirer avantage au lieu que ba congolais na ngai nazoloba neti ngai na sala campagne na président na gemena na lisala soki to échoué bo asir que na ozonga lisukuna na ebisa bato. Moi je ne suis pas un flatteur na ozonga te. Merci. Na kozonga te parce que pour na zonga na ebisa bato ke bon voter Tshisekedi il faut tous en avoir résultat. Bon mon abiso ba bololete papa banda oyeba parcours nanga omona nga na change na banda oyeba ngai pembei na Tshisekedi leloyo je peux vous dire que je ne bénéficie na rien na pouvoir à Félix en termes de quelque chose omona nga na change non continue à soutenir. Merci. Ngai na lo bango na télévision omona nga na change je continue à les soutenir. Pourquoi? Au nom ya ba idéo otubundaka naï. Et tant que tu constates que bango moko ba s'écarter nango, toko tika bango. Tokotika bango. Parce que combat même ya parti nanga PLT, c'est autour de ça. Et tant que le président a dénoncé, et il a dit que makambo ezo tambola bien te. Ba nyoso baza na foi na combat ya Tshisekedi. Ba oyo bazo croire na ba idéo wana ke koyi ko salima na Congo to soutenir. Au-delà ya biso koloba, le président doit prendre des actes. Ba oyo batamboli bien te alongola bango.
à la limite à poursuivre bango. Ezala ba autorité judiciaire. Ezala ba autorité ya ba institution le quoi Assemblée nationale ou le Sénat. Na ce pays na loko mo président lobby. Bato na mboka oyo. Bazo reconnaître que justice ezali kolo ya bato nyonso. Bato na mboka oyo ba reconnaître que bango pe baza ba justiciable. Bato na mboka oyo bazo linga ba assumer ba fonction lokola premier ministre, président de la République, député national, sénateur, président de la Cour des tribunaux, ainsi de suite. Mais ces mêmes personnes, au bazon di ma privilège joana, baza prêter, bas rendre compte la gestion na bango. Quelle contradiction. So balingi ba simba oyo te aza innocent. 250 plus de 250 millions ya bukanga lonzo et bunga. Est-ce que eza droit na biso toyeba? Oui. Est-ce que eza na bato na maman mbongo bimaka bazaki na pouvoir? Oui. Est-ce que bakoyi ko benga bato na batuna bango? Oui. Mais ce que komi ko tuna bango, non. Acharnement politique, baza contre ye, papa, au géré Congo pendant 4 ans, 5 ans, batuna yote. Parce que vous êtes sortis, vous, de la cuisse de Jupiter. Et les Congolais qui volent ma chaise, na banini, vous donnez de l'argent aux gens, bah on les canaba TV pour baloba. Vous prenez les autres Congolais comme des imbéciles. C'est quel pays? Pourquoi alors tu as accepté ma responsabilité? Vous avez été un ancien président à Parlement. Vous êtes aujourd'hui président à Parlement, président à Sénat. Ancien président à Sénat. Batou na yote pour na makamolo lengo jiraki. Parce que aux anani. Comme sénateur, ça peut-être. Alors, ce qui na occasion bino ope singa. Nazo senga na ba Congolais nyonso. On va comprendre le discours oyo. Et que le président n'en a pas eu honte. Il y a qu'à dénoncer en publiquement ba Congolais totalement. Ba Congolais totalement. Ba Congolais totalement, to combattre bato nyonso. Tozana posa ya justice indépendante. Motazana raison, azwa raison. Ou azana tort, ata azana ba millions, azana tort. C'est quoi le président? Tolembi corruption. Moi namboka Tolembi. à lui à IDPS. Ozuli kanisi. Na lingi na yebiso ke kozana allié à IDPS eza titre te. Na lingi na si sa question. Eza titre te. Obimana balabala depuis Elengue. Tu osa d'abord osa député honoraire en 2011. Mais les sali parti PLT. Osa président parti politique. Ngamo kona accompagné yo na lisala. Na yebi ke grand Équateur bazotale la. Pe attachement na on chef de l'État. Soki lelo. Soki lelo, on a vu 3 fois. Ozaki ministre de la justice, le gouvernement, Tozaki procureur, Tozaki n'a pas fonction. Le lenge yomorape aux avocats au Sambi l'Arabe. Comment le discours y a président? Normalement, une mise en cause publique, il y a une autorité judiciaire. En principe, il ne fallait pas démissionner. Pourquoi? Et en armée, les chefs d'état-major devraient démissionner. Parce que, tu sais, tu dois comprendre que tu as une responsabilité. Responsabilité, c'est que tu as mis tout le balabala. Responsabilité, c'est les personnes pour les comptes de qui tu es pour satisfaire bango. Ce qu'on veut satisfaire bango, c'est qu'on est incapable. C'est pourquoi l'alternance, il faut les alaganamboka. Au kokita, ok, on te montre soyez. Comment il est qu'à partir d'alternance, comment découvrir ma gambébélé? Vous comprenez? Bon, on a un cas Joseph Kabila. Pour les députés. Effectivement, Makambo yoto kondanaka Kabila. Trafic d'influence. Na famille politique ina lelo ezali. Famille politique eza au pouvoir, c'est l'IDPS. Na batonaye. Trafic wana ezali. Est-ce que tu constate la teke longwa? Parce que tu kondanaka ngo. Tu kondanaka corruption, lelo ezali. To kondanaka gestion lelo ezali. Aux assure que ba millions ya ba congolais ata ba lingi yo mingi.
soko oza kokutana na baposa na bango te bakontinue kaka soutenir yo. C'est pourquoi soutien na biso et pas na président eza soutien ya koflatter ete nalobi loke baflataka moto so ozolia me nga na olia te na oflatte moto nani pe oza pe na bato nalobi na yo ke neti ngai naza awa na fonction te na oflatte yo na nini rien mais naza attaché na baideo ya combat. Dans la prestation na nga na parlement na tikala ndenge wana après mandat na nga na tikala ndenge wana nakimba kozala pembe na IDPS mpo nazwi fonction te pas du tout, mais je les rappelle que combat tosalaka c'est autour des idéaux tosalaka combat te ke bindo mo bandosomba bamituka 5 8 10 tosalaka combat te po bindo bo bandosomba bandako ya sika bo bandotonga ba gratte-ciel te soki ezalaka ndenge wana Tshisekedi n'allait pas refuser à comme premier ministre comme Mobutu le souhaitait. S'il avait refusé, il voyait l'aurore des idéaux venir. Et ça, dans les Congolais, ils sont encore attachés dans les idéaux. C'est comme la Bible disait, Élie a dit tous ont fléchi. Mais Zamba et Élie a dit, je garde encore d'autres qui n'ont pas encore fléchi. Il y a encore d'autres qui continuent à garder l'authenticité. Il y a des idéaux, il y a combat à Tshisekedi. Idéaux, il y a combat à Tshisekedi. Maître Toussalonga, président parti politique de Mboka Congo. Tant qu'on défend des discours à Mboka. Maintenant, défendre défendre se périsaïe. Jamais. Parce que yo to la biso mo konzamboka akolela. Azolela Sénat. C'est-à-dire que kolela na président est mise en cause na bateau bazana. Le président les a mis en cause. Elles ont hiérarchie à justice, elles ont hiérarchie à Sénat, elles ont assemblée nationale. Ils sont mis en cause. D'abord, oui. C'est 26 provinces, même dans la diaspora. Baza kozela po ba yebiso ki ba yokiyo o ba pamati. Comment na makambo mokunzamboka alobi. Responsabilité normalement eza pas nani. Peut-être fanda ki na yo, mozomona ke non, Dieu Makesela a même Fofana akoma peut-être ministre. Fofana a même Didier akoma procureur. Mais le président de la République a lobby mandaté. Une très très bonne question. La personne a 5 minutes. Kolela président de la République nous rappelle quelque chose. Au Kabila Lobaka, que nazana 15 collaborateurs. Mais Kabila Souka Kaka na Kolobaka nazana 15 collaborateurs afanda na bango. Aliana bango tina Souka. Soki président lelo kolela ke bato ya nommé bango aza satisfait na mosana bango te ako garder bango à ce moment là comme complice na bango. Il faut abengana bango. Abengana bango. Ba Congolais basé belé capable à changer. Soki président lelo azolela publiquement ki aza satisfait na marche ya ba institution bateau va nommer bango à mettre bango en cause. Il faut changer bango. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer publiquement, mais nous devons poser des actes qui vont dans la bonne direction, que non seulement que manoma qui ont fofano ça le côté kenda motomusu aya. Et là ba congolais boze langwana. Parce que président a eu privilège ya komona ndenge Mobutu akwea. Ndenge Musée akwea. Ndenge Kabila akwei. 3 présidents avant ye. Soki lola kokwea. Na suka na bila ba mona teke anomaka
asalaki ke Mbosa comme président assemblée, asalaki tel comme premier ministre, asalaki tel comme ministre, bamona honte, bamona e. Lelo balobaka boye, la victoire a beaucoup de parrains. Au moni président nga komi président république, ba parrain baza yele belé, ngana salaka boye, ngana salaka boye, ngana salaka boye na komba. Mais na tango ya échec, ba par landa, na tango ya échec, ba parrain bazate. Ba olobanini abanda ne ko yoka bisote. Ces mêmes conseillers là, ndenge bakimi Kabila, ba changer camp. Soki président ko échoué, ndenge bakotika ye, ba ko changer camp. Qui a bu boira. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maître Toussaint Longa, avocat, président parti politique. Au début que Botika l'a PP 500 jours pour voir où il soutenir. Il aussi allé à IDPS, parti au pouvoir. Botika Libé dans 500 jours. Donc une année et demie pour réorganiser encore l'élection. Dans 500 jours. Nini au peuple congolais. Na tango ya Kabila oso mona na lia PPRD à tenir langage on va tenir. C'est aussi une façon pour moi de me dédouaner vis-à-vis na peuple. Que nga na lobaka. Bo garder mission na moment venu bo la kisa na population. Que ngai 2 ans et demi na komi nazaki naza na parlementaire naza na fonction morote ata un franc na moto nazo na lobi no boto nyonso na pouvoir ata un franc na moto non na mona na moto na kenda kape na bureau ya moto te na kenda kape na bureau ya moto mais seulement nazo continuer ko garder conviction na ngai pour soutenir président. Voilà un nom. Parce que na mboka na biso, soko moni motaleki na TV, a soutenir mokonza mboka, c'est qu'azo lia. Mais ngaite. Ah, mutuka pe. Na lobi na yo ke ngaite. Merci. Bon mboka dina ba accélérer eloko. Donc ngai soutien na ngai et pas na Félix Tshisekedi. Eza soutien. Ya ba idéo ya combat. Nazo considérer Félix pour na ngai comme résultat ya combat la biso. C'est pourquoi tozo pesa e makasi, tozo soutenir ye alonga. Soki to moni ke makambo to bundela ki yango ti mande sili eza yango te, je disposerai le pouvoir de choix na pona et pas nani na ko kenda to sanga na ye. Na ko senga na Regina Amos Lubaki, Manix Kimbol. Peut-être le rôle là yon a Kishasa, vous avez qui élu à 2011 na moi, vous en avez battu na simate. Mais na lingi na koti na batote. Yoka na koti yoka. Est-ce que yebi ke na yoka na yebi. Mais est-ce que yebi ke ndenge na oloba boye bato ebele ba olanda pa na bino parce que za tout ça longa. Ya wana lobi boye. Est-ce que yebi ke na mi kumisite na mi yebi landa na mi yebi non oyebi ke tout ça longa aningisa parlement ya de un instant oyebi yango vous allez passer oyebi ke je suis resté incorruptible oyebi combien ba sollicitant nga c'est alonga bo cause les cas diema ke sa utalobi sila oye mota filma mamba tokenda kina yo na mboka na ngai pour la première fois j'ai été reçu comme un roi ya mona lobi boyi omona ki na lobi boyi yo ndo za pressé ngamu na zo ko tuna mutuna Didier Kikou et Penge Fofana ba élève de maître on met ça na mona mbuka Eliezer il est comme tout ya Penge Fofana yango paye baka ke non lobby e kozala ote kozala dire oui mais la kisa ba pato émission lelo la kisa image na zo senga na Amos Lubaki OK bala na ba yango na lobby bala nda image Mative les transformateurs, la justice distributive. Belle
liberté, la justice, la solidarité, Maître Toussaint Longa, président national, parti les transformateurs, Justice et développement. okomema discours nini na Bumba la population oyo touti komona na Binga na Gemena pona koma pe Gemena na Bwende campagne na Basankus na Grand Équateur po nazo tuna bato tout le bazo lia pembe na chef de l'état nani amemaka photo ya président na Binga to na Lisala to na Bwende action na seki oyebi lelo ndena ebisibino que la victoire a beaucoup de parrains comme président a commis président bato ebele bakoya pembeni babina salaka bo na salaka boye voilà débat exact mais l'échec est orphelin te na lobi débat full oyo na lingi botoye baboye tango président déjà azako dénoncer publiquement azoyebisa bato bazana eke alerte keba 2023 arrive. Soto bongisi te, peuple a son confiance. Les Congolais a se mis à atteindre maturité. Oyebi que Congolais a sous prêté, ayoka son, o ba tricher l'élection, a sous prêté. Congolais a sous prêté, à mona, un homme impopulaire à se retrouver dans le Parlement. Congolais a sous prêté. Congolais a sous-prêté à mon abatintin n'a pas aventurier dans le Parlement. Dieu merci, alternance et salemi. Bato ebelo bakoma yi ba politicien bazangi elipo ba ofinga Kabila n'est plus là. Bazangi discours. Mais biso to salelaka mayele na biso, raisonnement na biso. Politique ezande ba idée, eza ko finga moto te. 2023 arrive. Résultat nini oyo tokoya ko teke la population congolaise na mandat na biso ya 5 ans. Bato bali sou na besoin ya kombo ya bato te. C'est le politicien na Congo oyo azalaka ata asali erreur bato bako soutenir ye ezali papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Cet homme est resté gravé na mitema ya ba Congolais à cause na constance na ye, la foi na combat na ye, na ba idéo na ye. Que même bato bazali na pouvoir na tango wana babandai ko croire na ye. Pe bazobanga ye. Toi lisou ke Nzambe asala Congo grâce a suscité bato alolengo wana. Pas de flatteur qui s'improvise des leaders parce que okabola bato mbongo parce qu'il y a d'autres qui Tshisekedi est devenu leader à cause de la idée d'ailleurs. Tshisekedi a tika côté la biso ba maïté ya pompe. Tshisekedi a sala combattre
abato kabola bato maputa te. Il n'a prêché que les idées et il a convaincu les millions de Congolais. Biso toza na trace wana. Parce que na 2023 il faut toza un discours ya représenté par abato. Discours en Wezanini. Vous avez donné mandat à notre frère Félix Tshisekedi. Nous l'avons soutenu. Voilà les résultats. Si cela n'est pas le cas, tu as échoué à cause de l'erreur Nabiso, mon cher frère. Personne a endossé échec. Même maintenant, il y a un trafic d'influence dans la justice. Il y a un échec. Tala très bien que Mingyo va combattre à côté de l'IDPS. Les loyaux va garder statut moro ya silence. Tala bien. Ozomona bango penza. Va garder statut moro, les gens observent. Parce que on a déjà danger ça pour na. Les gens observent. Danger parce qu'on a danger ça. Ngai na kopesa exemple na ngai. Tangu ngala olobela Félix Tshisekedi na lisala. Bato baza lelo. Ona mona hibango bakiti kuna. Ngola TV za radio te. Bazo loba contre ngai. Nga. Banda bayeba ngai pembeni ya Tshisekedi. Ti lelo. Nalobi na ok. Babipe moko invataka oyo futela ba député IDPS ko. Non, na lisala. Omoni delo yo. Telemano delo. Omoni $1000 à cautionner ou dans la poche nanga. Azai candidat, mona moka delo. Azai candidat ide petit yo, Azai candidat en Équateur, na moka. Le territoire est ça. Comme député national, provincial. Nana futa caution. Tout ça alors. Na liste la plateforme IDPS. Merci. Zoka te ndeko fofana. Ngai ya koyoka mettre tout ça longa. Nazo landa bien. Nasina mituna ni satu. Yewa enda tuna yo mettre tout ça longa. Landanga na bokebi nyaso. Mettre tout ça longa. Ozo mettre tout ça longa. Ozo mettre masolo ya lisala Équateur. Tant on azo mona sko Équateur wana. Nzela malonga ezate. Mai lotiliki. Donc dis-moi quand Kabila 18 mai ans ezate. Donc ne baza bongo. Donc Grand Équateur eza délaissé. Ils ont comme ça dans Mboka Congo. Félix Salah richesse na bango bois. Oui, mutuna nanga ya mi balé ezali boy. Au pesa biso différence. Ozalaki Eli 2011 Eli ya Moamba. Limete matete lemba. Boni yoko na lisala. Au monde que côté osé populaire, quand nous sommes populaire, n'imbo mais ça ça marché politicien to nengeni. Merci. Bon, ozo memanga na ba polémique mo ezangi mutuna. Aucun député na Moamba 2011-2018 on dehors nangana viena mayo a travaillé le Gualonga. Parmi les 500 députés de la République, ceux qui bazaki 50 au masala malam. Nabandi d'abord à Kinshasa. Sur l'ensemble des 51 députés à Kinshasa, Alonga était parmi les meilleurs. Usani na assemblée, tant est diplômé. Tina Rolobezate. Non. Tina Rolobezate. Sur les 500 députés à République, moi je recevais des coups de téléphone de la Beni pendant l'Obela Bango. Nakoma Benite. Alonga était parmi les meilleurs députés sur les 500 qui composaient l'Assemblée nationale. Namboka Nangai. Oyebi ke namboka na biso neti na ville à Lisala. Il n'y a pas un autochtone à Lisala qui est le président d'un parti politique connu. Azate. Et quoi Mongala Mobimba. Non, na division à 5 dans ma province yon sur Équateur. O Équateur a monene nde bakabolango. Mongala za monene koleka nyonso. Mongala za na Lisala, eza na Bumba, eza na Bongandanga. Et l'équipe a bisika mususu na monene. Vous n'avez pas un ressortissant. Il y a Mongala.
a un parti politique connu dans la ville de Kinshasa, même la République, Azate. Les autres là sont, même les leaders dans bango moko ya parti na bayebanité. Bayebanité, il peut être député dans Kinshasa peut bayebiété. Sur le gouvernement, vous pouvez me douter comme un ministre. Bon, na okota kuna te. Non, c'est important, tu peux bayeba. Ata na gouvernement tozana ba ministre, en tout cas na Mungala. Un homme oyo azana bato, simana ezaka liao na Bumba. Le reste abana bato te. Bayebani pété. Boni, ozaki reconduite na Moamba. Yozaki parmi les Ngai députés les plus célèbres. Nalobi. S'il y a eu des députés qui ont mis mal à l'aise pouvoir à Kabila, Nakati. Landa. Vous comprenez que Bako Lingangate. Pourquoi bimi député nationalité? Pourquoi na bimi député d'abord ba député nyonso ba bimi mingi. Et bazali ko pour ba copter bango. Mais bato ba tiaki bango mal à l'aise. Ba opona ndengeni. Moi j'ai bâti une campagne extraordinaire awa. Voilà qu'on met la histoire te. Bato bazaki ba garde ya président tant que la campagne. Motukanaye Oezaki girofar nae. Ngande moto nasanga na campagne na Kinshasa. Na chauffeur ya président maréchal. Na cobra wa kufa. Équipe na biso ya campagne ngwana. Tango président outi est pour que na ba Congo bango ba kei biso tikali. Moi je ne pouvais mais non na kokai konse e ba e kamusaka ngai te. J'ai mis mal à l'aise le régime Kabila. Et je suis resté constant, imperturbable contre la corruption. Ça veut dire que ma proclamant vendredi, mais ngana eba ke na kozwate mardi. Na eba de. Mais ba benga ngaba bina ngake yoko zalade. Ezaki nomination to mais ezalaki ndenge salemaka wana. Nomination de vote. Nayebaki na kozwate mardi. Croyez-vous que bao nyonso bakoyi ba député bazali populaire au lekanga? Je suis aimé par les Kinois, très aimé. Ngala tambolaka boye nakuta na moto apesinga $200. Abiso okene mission futa na lingaka yo na sepelaka na. Na ngala kuta na. Eza ba soda comme ba policier nakuta na. Na mboka oyo elingi ba médiocre mingi. Ba escroc. Ba lingi bango mingi na ba applaudisseur. Moi, tout ça, on a terrain très bizarre. Comme président parti politique, comme défenseur UDP. Naza défenseur à UDP. Naza défenseur à UDP. Ngai Naza défenseur à UDP. Naza allié à UDP. Naza allié à UDP. Mais Naza défenseur à idéo. Il y a combat. C'est bon. Il faut distinguer. Comme avocat. Kabila a 18 ans, il y a un professeur, un avocat, toujours un avocat va salade. Mais yo, oyo sala, on a robéta ngote, bato même ba yedi, maman ka yedi que non a défendre le pan na même yo surtout na terrain oyo na minute yo bato tout ba semi télécommande na boko moto sa payer. Pour eza dossier oyo, eza ko toucher Congo mobimba. Ba mapango à l'état ekei président yemoko alobi yango y compris même ba ambassade. Motazo a sonité à sa conseiller à président, mais à zone d'ima, qu'aux même ambassade, peut-être à pays Songolo où il a soumis le Pango. Et bien, il fallait président et Moral. Il y a mon même mieux ce qu'on a en Italie, ce qu'on a qui ministre et habitant. Les lois congolais, le dossier Taliban Pango, l'église est tondue, dans ma Taliban phaseur. Net inga buna au Lukanda, mais pour nous on a 100 mois, il faut 11 mois, il faut 10 mois. Un mot, il y a comme on a l'élo, collègue nayo, député na moi, l'élo ministre et habitat, même information que c'est natal que ça à 3 mois, 4 mois, 3 mois, 40 mois. Bah tout n'inga parti à qui c'est ça, pour Didier ça représenter à qui c'est ça. Bah il dit singa na tout nayo, pour bah voter yo,
balongoli au député bazeli na gouvernement ozate a bazozela atana ba mandataire na qui concerne habitat na Kisasa tolonga na ba Kongo mobimba to bana bona Kisasa yo moko comme avocat olobelango comme posa na ba dossier ma pamba. Merci. Deux volets. Premier volet eza habitat inefficacité à l'état ya ko faire respecter mibeko na ye. Na domaine net ya habitat to sala loi sur les baux à loyer garantie locative eza koni à 3 mois mais lelo l'état ko lo bateke bo futa 3 mois ba oyo kate vient na ngai pi sou mwabilu azo bunda mais eza difficile soki l'état azo bunda communication yo kanaka non nalanda qui est dernièrement maman teka ndunda to maman nalanda qui est dernièrement nalanda qui est même lelo même lobby nalanda qui est assez concerne banda kwa l'état problème eza wana bandani bazui banda kwa l'état ba collègue na FCC ba ex collègue na FCC ba solo ti lelo oui mais bango moto bazui banda kwa l'état bamosu ope baye lelo pe bayozo pe banda kwa l'état. C'est là où a affirmé l'autorité de l'état. Makambo etali les beaux à loyer ba garantie locative mi bien ko ezali pas respecter yango mais ba respecter yango comment si seulement si le Congo est commis un état de droit locataire a une garantie à 10 mois ko funda bakangi bayera ke makala a obanga soki l'état a ko s'affirmer te ba to ba ko to sate to éviter l'état oyo moto au sali politique tata no azaki millionnaire te atikela bino pe succession moko riche te atala pe bilanga café te mais yo ye okomi millionnaire alors que tu es né d'une famille pauvre. Tu n'as même pas fait une profession libérale comme avocat, comme médecin, comme architecte, comme ingénieur. On peut comprendre qu'un médecin rose en bongo, ce qu'on a ma prestation mineure, un avocat peut avoir des millions, ce qu'on a ma dossier mineur. Mais yo directement politique à Pamba. Comme millionnaire. Tu dois avoir honte. Combat biso to bunda to bandolo ba que ça change. To bunda te que po yondo banda o banda osorishi. Les faiblesses yangwana. Une autre dimension de faiblesse, c'est que justice est vraiment mawa. Ngana za acteur judiciaire. Aujourd'hui, ceux qui ont à faire ont délibéré. Sont bons exacts qui n'ont pas olela. Je dis bien toutes les affaires, 98% sont basées en délibéré, ils font bon. 2% bayoki batomawa. L'arsenal judiciaire nabiso pauvre à la place. Orphelin, veuve à la place. Juge à la mawate. C'est vrai que de l'autre côté, il ne faut pas prendre ma condition de vie à ma magistrat. Un magistrat a zobeli sa moisi, a comme que senga est normal te. Fonction à des senga qui magistrat a zandé voilà te. Un magistrat locataire menacé par son bailleur, c'est de la honte de la République. Il faut avoir la bango, ma condition à bango, baza capable de avoir crédit à mituka, baza capable de avoir un salaire moro, et ils ont doué du bout du mois. Mais bango mo siko ba koma komi fute la kende na ba parquet surtout na Gombe tala ba jeep telemi wala et ba magistrat ils ont quel salaire mon amboka tout salonga attaque des facteurs à peuple lelo papa na biso professeur Vunwa ba tout ba moni communication ke ba lingi ba tonga palais de la justice na cimetière asia cimetière à Kasavubu avant ba ya kotonga déjà ko so dali côté ya l'église de Kimbangise, Bandako déjà itongami wana. Et Boukamite. Joseph Kabila Mabé, metti accueilli, batoli place wana. Ma arrivé à pouvoir na bino, balingi batonga, ndako place wana. À ma connaissance, est-il le tongami dans l'hôtel? Ma auto ça sous communication dernièrement. Oui, mais justement, c'est-à-dire que l'État est faible. Quand il ça, tous un jugement combien vous pouvez exécuter, colonel, moro général, moro atibato nakati. Colonel général. Ils allaient à l'auditorat, ils allaient à la police, mais ils ont gêné l'exécution et le jugement. Moi, je tout ça. Ozomona,
dans quel pays au monde les individus baza makasi koleka l'État? Vital Kamerhe babi directeur à cabinet azamabe lelo nzambe aza place azanzamba batela abwa malwaka bon nalobi omoni affaire lelo ya directeur à cabinet sikabimi mais affaire ya vie na ngai Vital Vital nazwaka ye mingi na angle politique. Vous n'avez pas fait sagesse na mayele. Non, au-delà de ça, azaka mayele pe aza sage. Au-delà de ça, dans une autre dimension, Vital a été une vraie protection aussi pour le président. Que protection à des angi président lelo. Surtout vis-à-vis de la velléité à FCC. Bande ko ebele o ba yei pembe na président. Avec quoi? Te mingi ba ye kop. Mingi pe baza na capacité politique te ya ko protéger président. Mingi. Politique ezelo ko mususu. Ba Vital baza ba nyama na etumba. Aza moto akoza na mabe na ye. Côté ya mabe to condamné. Mais côté ya malamu pe Vital c'est un animal politique. Ok, président. Il faut yeba ke na momo moko boye Dio basalaki wana contre la muka ezaki pe important. Lelo yo balie nyoso ya président oya kala baoyoka na lisute te bayebani me baoyoka na lisute. Qu'est-ce qui se passe? Et bazana Kinshasa. Na momo ya campagne nde tokoyeba banani bazana capacité et influence nini bazana ngo. Bakomema combien de bateaux? Moi, on ne peut pas vous nommer ministre si vous n'avez pas la capacité d'amener 3, 4, 10 personnes pour les chiffres. Il y a des ministres qui ne pèsent pas politiquement. Communication zéro. Le problème pas la communication. Zéro. Peser politiquement, basé belé, bon peser. Lobbying zéro. Alors, maintenant, ils ont calculé. Il y a bateau bâti bango. Il faut se baser un peu conséquent dans ma calcul voilà au moment venu. Parce que la Sine a eu Sibilo. Ngai na kendaka na Équateur. Na zo avion, to kendaka na yo. Ya pas. Moi j'ai un wana. Qui n'y a rien. Na kozonga pour la deuxième fois na bna lo bandidi. Soki makambo ya malamu ko salema te. Nga na mwana kolonda kwe nga pembeni na Félix pembeni ya Félix daza opportuniste te même yemoko ayebi ka longa ce n'est pas un aventurier. Je ne suis pas un opportuniste. Si je dis oui, je dis oui. Si je dis non, donc il y a un tina suka. Maître Toussalonga, naturellement munga moke mutuna pe comme na suka télévision za lingonga moi makambo ngeko kene moi mbango makete émission za lengi. Mais nakoyoka yokoloba mokonzi mboka aleli. Sur le plan politique, rien ne marche. Sur le plan judiciaire, rien ne bouge. Donc état de droit na mboka ezate absence de l'état. La zone landa na bokem nengo koloba côté justice. Bile ba avocat ne bola la makambo da ba pauvre ba na sikate. Côté politique pe le lenge moko. L'état a ça déclaré démissionnaire na Rolanda yo na bokem nyos. Non, nous avons un mandat donné par le peuple. Il faut tout accomplir le mandat. C'est-à-dire que les 2 ans et demi qui nous restent, il est possible. Ça, on a pas jour, 500. Oui, d'accord. Même dans les 500 jours qui nous restent, il est possible tout ça à Malam. Malam. Oui, l'essentiel. Mandat oyoko ezaki mandat mo compliqué na ba condition salemi na ba modification à majorité et consort, c'est un mandat compliqué. Mais yango eko exonérer bisote à ce qui concerne notre responsabilité ou le devoir de redevabilité na biso vis-à-vis la peuple. Il faut tout ça là malam. Yango eko exonérer bisote. Le temps qui reste bazwa ba meilleur bazwa bato baza capable va travailler pour un mois de résultat ezala. En fait que na fin ya mandat 2023 to présenter en moi pas na peuple.
Parce que personne, sikoyo, en 2022 vers la fin, au monde en face c'est politique, il y a des Congolais. Les Congolais changent à tout. Ngai netinga na sekanga. Ngai penda nena zabweko. Je préfère dans la Tanzala que lobby bobo moninga penda pas na komi membre FCC. FCC dans toute sa gloire na boya bango. So bayebi ke bato ba boya bango alonga na kati. C'est une fausse commune de bayebi ke alonga na kati. Toutes les propositions faites na boya. Donc na kokite carrément. Tant qu'on a décidé que dans sa parti politique, je n'ai pas tenu compte que l'IDPS est au pouvoir. J'ai créé mon parti. Si on a dit que manière tozo kenda et ça je prendrai toutes mes responsabilités. J'ai dit, mes amis, on a évolué ensemble. Merci pour le temps passé ensemble. Pour le moment, je crois que j'ai tel candidat à soutenir. Yango alors moni ma acte ngana posaga, ils ont un acte responsable. Na ligate que dans un nase à moto moko boye pour azopesa nga lipa na aliéner conscience na ngaité. Na ligate toujours dans un libre. Alors, c'est que moi je démarre na faire émission na bino. Toyoki président de gazo lila. Tu as beaucoup de gens qui ont bâti le comment muke. Aningo ta la caméra, ne batu bazota la télévision, ba mona opena elongi na obi. Image one pouvoir il est presque côté outil. Un mot na Augustin Kabouya comme secrétaire. Non, je ne m'adresse pas à Bango. Il est Landangay. Il est le secrétaire général d'un parti. Moi, je suis le président d'un parti. Bon. Donc, dans la gestion de notre parti. Moi, je parle des partis privés. Moi, je parle des choses qui concernent la République. Alors, Makambo et Babylon privé là comme caméraman, Abina Mitiope, état de droit, autre Kanzemu. Yo, Ozamoko comme député national, député honoraire, on même biso pour accompagner une fausse commune. L'état de droit. Pourquoi il faut comme président parti politique? Parce que Bakoufa, Bazaba Rwandete. Batobakufa bazaba ugandete bazaba citoyen congolais y compris ba électeur pour ni le pour kende na dossier wana veto accompagner. Merci oyoki président lobi eloko mona CPI na ngwa lobi tozo ka bakangi bato ba condamner bato mais biloko ba yiba bazongisa kate. Mais ça c'est une remise pour condamner moto pour détournement mais les biens le font détourner ezawapi. Les gens s'amusent. C'est une comédie. C'est une comédie. Mboka yabiso moko. Tshisekedi wa Mulumba, na campagne à Loba, je ne peux pas comprendre. C'est lui qui est véritablement digne fils d'un pays. Comment il peut amener ce pays dans l'état où il est? Ngape no mituna. Moto ami bengi penda compatriote. Comment akoye ko dima a piller pays na niveau to komila? C'est ça le problème. Dans un régime démocratique, les juges, c'est l'homme le plus important. Arbitrage, il y a un conflit, c'est les juges. Topé sa juge, place dans Congo. Juge, à foutre à malamu, à lire à malamu, à vivre malamu, to exiger la juge, après sa biso, une bonne justice. Partout au monde, partout dans mon pays, dans mon pays sérieux, ma paix ça fonction, il y a un chef, il y a justice dans n'importe qui. Il faut des hommes qui ont une haute moralité pour diriger justice. Pas n'importe qui. Il peut être ton frère, ton cousin. Mais ceux qui ont la haute moralité, on peut se justice. Quand un juge aux États-Unis, la Cour suprême dit les droits, personne ne peut discuter. Donc, la posa Congo et Kendaliboso. Ok, mais tout ça, moi, message fort, mais ma Congolais n'y sous au balaneki biso na katikati. Na moi soka, baïba nini, tuyaki kusala mokolo malelo.
mon message est fort en tant que président parti politique ba membre na yo bandeko ba ko kolanda yo ba kota la vision na yo ba kolanda pe biso moi message na makambo à tous les membres ya PLT na États-Unis na Belgique na France na Italie dernièrement to fungola ni na biso na Italie bato ba monanga te balana na YouTube abengi ngabi na fungoli PLT na Italie na Milan à monanga te qui croit à notre discours. Je vous convie à tous les membres de la PLT de continuer les combats, de continuer à soutenir le président dans le cadre de l'idée de combat tout ça là. Je voudrais convier également les Congolais dans son ensemble. S'il y a un frère, un Congolais, qui agit très mal dans le sens, il y a qu'à mettre en péril le Congo pour l'intérêt, il faut les condamner. Il faut dénoncer. Le président Outi a dénoncé publiquement le mal où ils ont salé. Dans il y a institution. Dans il y a armée. Dans il y a justice. Il faut un effort. Il faut conjugaison d'efforts. Il y a des Congolais. Ils ont un président. L'échec du président, c'est l'échec également des Congolais. Tu vas vivre ça là, tu vas vivre pas. Sur le récit, niveau de vie, est bâti. C'est pourquoi, au-delà, il y a des divisions politiques dans Bisso, mais il y a des points où ils ont dit Bisso, où ils ont République. La République, il faut ouvrir là. Il faut continuer. Je voudrais également vous remercier à tout moment que les questions d'actualité Zalaga, vous n'hésitez pas à Bisso pour tout le monde. Merci, président. Et la PCP bonne fête d'indépendance de la présidence de la République, puis les Congolais au bazar dissimulé à travers le monde, que tout ça là, penser à indépendance, il y a ma qu'on a biso. Et comme réalité. Merci. Merci. Et peut-être Fofana, moi, message de à 1 minute, comme ça, pour clôturer l'émission à biso, parce que télévision Ezali Bonga. Merci. Mon amour Didier Kikou. Ah, on est comprendre que non, différence c'est ça. Entre Tokonyo et Lelo, Bana Kolo Lupang, c'est-à-dire moi, nous sommes maïle. Papa n'a été en Wazak Kola, à Milenge la Kalonini, à défendre le Pang en Abang. Émission Algoté Zakina, professeur Mbata, député national, président PAJ, l'Assemblée nationale. Deuxième émission de Salina, mon amour Toussé Alonga. Aza porte-parole n'a été, mais tout ça, l'on a lobby, Aza demi Dakar, Aza Pinda Congolais de terre et de mer. Puis Aza Moko, o Atangi Namboka Nabiso Congo, o Aza Pina ba collègue nae, Aza Pina Congo, Lelo Aza président à PLT, Aza qui a lieu à IDPS, mais Lelo a Koli, a Ndimi, o a joué peut-être ce qui dit Lelo, Batuba Jougé, mais tout là, Aza qui y a Bisso, mais comme ça, mon ministre, tout mandataire, Aza Kadoté. Conséquence nango yango net lelo moi si ya Delphin Kayimbi na maman na ye bazana prison moto afundi bango ayebanité mais jusque là même le ministre de la justice maman na biso atikala kolobate yango to lobi ke biso to accompagnant IDPS parti au pouvoir na yebi force ya jeunesse ya IDPS yango ina mon attachement ya président Emani. Je me rappelle le jour où on a ensemble dans tellement l'entrée à Jamaïque comme président IDPS, dans mon qui est président de la jeunesse à Zali. Les côtés aux gens qui blessés dans le beau Congo. Dans les senti que jeunesse est parti, on a senti le parlementaire debout. Dans le président de la République a formé le monde. Bino Bozarabi. Dépassé le président à parti, président de la jeunesse, secrétaire général, le parlementaire debout, la jeunesse, pour en 2023. Le lenge likapo aliaki azoli ya mouma na droite a sauté na gauche nde soki eloko akolobeza te bato bakokima bino eza oyo bino epenge Fofana plateau oyo bana kolo lupango bazolengela lupango na bango oyo alinga aleka numéro ezali. Ok, merci, merci. Epenge Fofana, merci. Bandeko balandi nyonso ya toko mwapi.
lelo toyambeleki bino maître Toussaint Alonga azali président parti politique na mboka na biso Congo Amérique koyana na moke na mwa mitune na biso par rapport ya discours ya makonzi ya mboka makonzi ya mboka alobaki lobi makambo etali justice ya mboka na biso Congo ba assemblée nationale ba Sénat mboka Congo politique ya Congo akolela asana ba regret belé makanisi na ye na vision na ye mingi basa pemeni na ye bakotambusa mboka to bakotambola na vision na ye te yanga kosenga na bakongolais nyonso tosangana na bamoko nde mboka na biso ekotombwama invité nyonso mpo aza na bosenga leka na plateau oyo spécial ngai na ndeko nange penge fofana obengi na limero za na paleleka wana nde tokutani mokolo malobi kimia kolo nzambe ezala mabote na bino ciao merci